Jomak ya manzuzi, omoni ya manzuzi. Ozomona do bazo sala musala ya kosakana te do babimisa bakiti nyonso akoreki po bazo bukawa. Donc musala eza ya kosakana ta non yo mozomona bazne batandami awa. Donc lelo makambo eza ya kosakana nango te. Donc boulot ezali pena ya nenga mukete do yo mozomona ba sensibiliser. Jomak ozomona manene. Donc ça toki do boulot eza wana zo constater grave. Jomak bisa somo Jomak bino pe bozoba pe Jomak on somo mais boulon pe to mona ke na ngote on rebu ko kana bino te soki to kokate yo ka modela tata to sana ye ya za hypocrite dia sama na fantastique azo sala bopo yebi ke makase sali eloko ko salima mais boza sir pena ke boko boza sir to koka tous les 800 nous boko koka tia sali on po yebi po ya za dozer donc ce ko bon ce ko bato mikili na bato no so de gauche à droite bako yo zoro bala bango nene bango miss basala ka miss donc mbongo boseki na mbongo te bino mbongo to basala ka miss na mato voilà donc na bazo yo ka yo malama wana manene donc nzambe ko to sala na ndenge na ye donc momo to sala ya ne to zo ba boye papa le pays crise ezali mais na ngomba crise ezali moni ndako wana oui Et puis vient mon ozamu nene donc mon utika na yo na garo za na ngo donc na kaka nzambe mudapesa mupepo eza ya kuforsete tomeli kishike pote munene eza mupepo nzambe loka toyebi ke totambusaka biso yali nzambe toza siri ke oyo nzambe abandi suka nango ezalaka donc ndenge tobandi kosila po toza na eliki ya kuka place molimba. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra. Lelo donc papa pesi ordre moni bato ba likolo wana. McDonald's mango ngabuke mo moni do place on l'a comme vide mbala moko donc zo kende pena na kosila donc nega na lobaki ozomona bazo buka pena nyonso lobi omona ki yango niveau boulot ekomi donc ezo kende pena donc grave donc dans quelques minutes place on se koya si ba comme na niveau longola batol nyonso ozomona ke batol ezate batol nyonso c'est longwe donc yo mozomona bato bazali ebele awa o nyonso bato bazalaki pona koluka kosala ba boulot moni vite fait ne boulot ngo keili donc ekei pena na mbango mingi awa siko tozali ozomona vie nango ya likolo donc yo momoni webi ndako yango ntango ndenge ezalaki baveuitre de toute façon oza na baimage na tindaki yo ya komona sampango ya kala ndenge ezalaki na niveau lelo ekomi donc babuki tout. Donc au moins on a bien au kita au fur et à mesure nous on a des bateaux buka nyonso yo donc il faut pas buka nyonso oh il faut quoi ya pour na baluka basa la glisse moko awa ya étage et vous avez des étages pour na bateau nyonso donc yo moko zo mona ndé makamanga zo kendela déjà théâtre té mais za ba réalité olingi bateau nyonso ba ko oyeba lobi tomba oya Botala, les lots le 28 ou bien le 29, le 28 ans. Donc, hors bango, bazana poste, il faut passer l'eau, il y a des étages. Des étages, donc, les lots, tu as un mois de septembre. Donc, il faut passer l'eau, vite fait, il y a un marathon, il y a un marathon, il y a un salaire, il y a motivé pour la boulot. Donc kalaté et comme pour lala donc il faut lala ko la muka donc butu moyi boule ba nozala yo mozo mona changement donc pas l'autre ah non c'est comme vide donc 2 ou 3 jours au monde comme vide toutes les personnes dans moi 2 ou 3 jours bien quelques jours na très lango na ko toujours ko pesa bino ba suite to ba message ya ndenge makabanga ko kendela donc voilà ko to wana nde to bi na libandeli kuna de na pesa ki yo wana kuna za ba classe na entrada wana za ba classe. Voilà, on a ma classe, c'est ma classe aussi. On a les on a l'accès qui on a aux appendis. Donc, nous sommes allés bosser, allés vide.
place on a tout donc ekozala dale bakotiango badalo ya Michel Luke et après to continuer koya kotoyo ndenge nalobaki place oyo bazali kobuka mpona koluka kosala eloko moko makasi awa eloko wana tokoyeba yango bomona yango kaka mikolo koya yango tolingai bato nyonso bacomprendre vitesse ya makambo yo moki nde bandeko bakoki koloba na makambo so nzambe aza liboso te moye makambo esimba ya te mpo bulo moko ezala ya kosaka nango te merci Jomak donc esengo kozala mingi mpenza koinforme bandeko mingi bazali kobanga bazali komona ndenge masolo ya centenaire bien mosala eza ebele awa oui misala eza ebele mais par rapport à motivation na moni na bandimi awa poids oyo namoni na kati ya bandimi oyo yo moko omoni na mei kolakisa ba 2 ou 3 personnes balobi donc ozali esengo mingi okoka kotiango bakoka komona mona bato bazosala ebele awa namoni bwana bachantier ebele awa yo mpo ye bamisala yango ma bozosala yango eza ya nini mpena bozosala misala tozosala mpo toza na molulu monene ezoya ya 2018 yapo na biso fumalongo yango wana tozosala misala tozo réhabilitation eza makasi baekole ezali awa toza na salon de fete toza na résidence ya chef spirituel ezali donc makambo nini ezosalamela awa donc lelo tozali awa tozobuka place bosambelaka tosambelaka asanso afo tozala présent parce que bazolongola batole biso tozomema totya esika moye tobwaka yango mpe te mpo biloko nyonso eza nécessaire papa biso abaki tolongola biloko nyonso kosala yango susa mosusu naomonike nde babulo naomona bwana bamisala barésidence babiloko nyonso ti kuna bosala na nde bowandisi kobuka nino est ce que oza ma sirti 2018 ma mosala oyo kosila papa otala mosala na bunzoto te tala ngo na ndenge molimo toza na confiance ya banzambe na biso nde babi na biso ke 2018 osile kosila toza na confiance décembre donc bajanvier ezaka bacomplément ya misala mosusu bachambre bamousse nde tokoyambela bapaya reste eza deya résolu bongo sikoyo bino boya bana jeteke nini boloba siko na bajeteke biso tozala so na mikili bana jeteke jeteke ya Paris ya Belgique ya Allemagne États-Unis ntango bakoya baya to baya te ya Belgique baya baya tozosela bapaya avant le 22 mars baza moko ya kala oyo basalaki na malongo ya minene ya mike te bayebi portugais makambo tu baya tozosela donc nyonso soki na lingala mpe bosolola na portugais mpe français mpe mikili pampam c'est bon alors merci beaucoup nayoki bino Jomak yo mo oyoki ya bamere nde baoloba donc fo koye ebele babulo yango oyo bato baza wana bulo na ndenge moke te donc kosala batéâtre de chez nous babengo ya kosala ozolinga osala te donc tozela ti ba 17h 18h yo moko omona ti pale wana ekweya okomona ndenge kozala grave donc somo donc oyo bozomona Jomak ozomona bamabebe na bamere oyebi bango bien bango do bayeki mpa matanga mama Joane epuis bazosala bulo awa mabebe bino mibale nono natuna bino nano est ce que bino bulo ezosala mena nde bomona bulo poste na bino mpe basurveillant ti sikoyo na cité ntina 2014 ntina 2018 bondimaki poste oyo mpe kosila na babulo lokola papa apesi limite suka le 31 décembre toza pana na kondima na elika ke donc bato basurveillant ya mokili mabaya na bango eloko ekanga bango eza te baya mpe tozela maboko ya kofungwama donc bande basurveillant ya Kinshasa ya Brazzaville ya Mbari ya Suisse ya wapi ya Allemagne mondi mobimba nokaka mokili mobimba oya na bino basurveillant oyo baseri akala mbote do bilongi osoko oyebi yango te donc yo nde moto oza moto asika yo ozali parmi bato oyo bazokumela mosala awa na kati ya golf blague à part papa nga nazali awa mosala ezosalama biso na poto mpona esila faut compter 2 ans 3 ans mais or bino bayebisi biso ke il faut bozali obligé ntina décembre obligé kute mais ti décembre ndenge papa pesi baordre fo esila sikoyo yo etanke moto ozosala na kati ya bato oyo bazosalisa misala oyo olobi nini mpona kofaire puiske ntango natindaki baimage moko to oleka mikolo oyo bato nyonso na mokili babangaki babengi papa misala eza ebele
est-ce que misala mo vengo sila yo sikoyo oko pesa message ni pona bande kono so pona baye bake bino nde mutu bo sala musala yango bwana conviction ke kosila non musala kosila parce que biso bebi nde musala tamu ya ikamu no so so alingo sala ngo volonté de l'ordre de so volonté likia donc ça c'est donc très si moni ndako wana kuna oui to nyongo 5 mois donc c'est parce que misala o ya ki soki misala o te belé ndako wana siba inauguré déjà o papa lobaki non bako ko inauguré ndako wana te ko tina programme centenaire donc ko ndako na 5 mois et c'est là déjà mais ce que papa je peux na moni na ulaza na bague na loboko mais tous les jours depuis na ya on a sali 2 mois aux alaka wa tongo midi pourquoi donc c'est que na mwasi ozana ndaku ozana makambo so bazeno pe na moni belé bazana ba responsable mais siko obipesa no ka boye sikoyo est-ce que on lobi ofinga pasi même bango teta masolo pesa kitoko te oliaka ndenge nini okuta ndaku ndenge nini kasi yango papa moko te biso lobakia papa molo lo lobaki kimbangi se ndima babenga so ba meko zala zoba te parce que nde balobaki to za bazo te to za bazo te donner ngai papa na yaka wa chaque jour avant misalo e banda donc naza déjà na place donc naza na bateau basala déjà on n'est pas na ngai donc ngai na kende kaka ko zo kaka ba na zumbongo bien biloko sali na sali programme donc nazali na sala na ngai donc bango basala kuna ngai nazali parce que doza déterminer musalo fesi yo siko zolo ba par rapport à yo bongo siko bande ko musulu baza pembeni baye ko mitika na bango comme hier na mone papa sengaki ba benga bango nani ba co-frère na ba comment on dit ba benga bango ba les gens là ba benga bango ba sala ba ferrailleur ba bimaki papa pesa bon ordre faut ba ya ko se sacrifier pour musala oyo mais maintenant siko yo kanti nani ba tongo ba ya ko se sacrifier na mandaku na bango qu'est-ce que ça va se passer après mais merci papa Mayi soki kutu ndeke asala kati aliaka bongo mutu oyo bapesi mayele oyo akanisa tu comprends donc soki ndeke aliaka chaque jour mais asala kati aza na compagnie donc biso yango na otoloba mayele ezali ata mutu balobi ke toye to se sacrifier mais ata moi 1 heure mutu akobima ke asalima musala azongi na ye ayebi ke na 1 heure wana nzamba kopesa bon sikoyo message no kopesa pour nebi responsable numéro 1 ya baflictiste na Luanda bon ba o bazali banda lobi so bemba ya programme centenaire message ko kopesa bon est-ce que ba ya bazana ko banga te makamno so bobongisa ngo za carré to ndenge ne mais ba ko bangela nini papa Mayi na oye so soki mutu asali accident apanzani ba docteur tango ba ya ko be ba infirmier eloko liboso bawela na kotala pa mutu wana est-ce que mutu wana zo respirer ozomona donc nazo yebisa ezali kamoko eza très sérieux soki bamoni ke mutu wana zo respirer nanu donc mutu wana elakisi aza na donc bakoluka sikoyo bakisi batia batonga bakoluka ata nzoto epanzani place ni musuni ezali po batia tonga donc tonga musuni wana yango nde kozongisa nzoto ya mutu ntongo lingomba ya papa Simon Kimbangu ezali oyo wana totia bacommentaire oyo totiaka te parce que ngai nazalaki ntango prof mbanza ye alobelaka yango na Kongo na tribune wana alobi libundu dia tata tuzilunda kuangula donc bato oyo bavoyage bakenda poto bakenda wapi bakenda bapays misusu bayebi liloba wana alobi kuangola kakona diambo kokala diambo libundu dia tata tuzilunda kuangola donc bato bakoya bobange eza te biloko soki mpona kolia kaka biloko kotikala nango po bakokomemango te kotikala wana nazoyebiso nga naza koasime maloba na nga état responsable afrique so bafrike nyonso bakoya bakozala très bien bakozonga biloko mpe kotikala. Merci beaucoup papa nanga na sepeli na yoka yo to continuer toujours mais maintenant ce que papa dit tout que air mo bazo banga parce que na salaki déjà moi interview pas bato il y a semaine passée na si beaucoup papa dimanche surtout le bagino bata poto ba moni bazo banga misale ze belé mais bino seconde bozala bozo boulonner bozo la peinture bozo la batarela makamnos est-ce que vous avez massir les papa zo confirmer sur magati ba décembre boulot aussi là vous êtes massir na makamona par rapport à grandeur à boulot parce que ceux qui yo ozoloba biloko wana sécurisation na tata na yote nzambe basala NTBT ndenge za bodo décembre ne tozokana modo décembre pour makambo eza clac
ti tokota janvier février wana ya bamakambo ya mike donc omona badémonstration avec des pour ka banzambe na biso eza eloko afrase mpe déjà dimanche ke mosala ezobanda sikoyo ekokota butu moi. Est-ce que papa est-ce que vous la bouloni, vous la peinture? Bon, on a juste. Ah ouais. On a juste sur l'air, ils ont des ossailles de charpente de métal. Ah mais papa, oui que donc sur le bibo, continue grave. Le yonen beau travailler na papa Pablo. Ouais, ils ont ça la Pablo. Bateau va monter ma cambono papa le bagi donc ba savant donc ça va bino. Bon, ils ont des ossailles de ça la Pablo à moto à train. Voilà. Tous ça là pour ici on a sur ça les années faut moi à la moto. Azo diriger musala. Tous travailler na ba o bazo biso maboko. Donc magister ou magister des années biso to ko la musala. Na ba ninga ba yani de continuer la peinture. Ngala sala peinture de mais ba mettre bazali ba page ça. Voilà. To travailler na ba esika ba moni erreur ba corriger. Ndenge biso to no sala musala donc musala ta dans ça donc basala mo tembele. Wa ebi gaza na bana bazali ya ibele. Mais ce que papa nazo mono na bague. Donc c'est que au bala, aux ana femme na palais, aux ana ba petit, aux ana palais au futaka. Mais tu sais que bozo ba ke boye boko ti bo libela ba nazo ka ba bino bo monter ba ni no do bo monter ko butu moyi. Mais maintenant c'est pour na famille, kolia na bino ko futa palais, yo sko ko mi kota bo za 5 mois wa aux andene. C'est bon. Zamba za ba miracle na ye. Tinde to sala boye, la femme bazali ba zo débriller. Bazo le koteka maman mo bene to zali boye. Il a fait de 30 personnes. Tantôt on appelle 5 baguettes. Azana moi mais ça la permet baguette ça la bino va continuer mon ça. Le bino on a pas de baguette, bino que so moi marcher moi ni bini ba. Donc nous avons dans ça on a ndenge na ye. Donc momo to zali a to zo boye papa le pays crise ezali mais na ngomba crise ezali. Vous comprenez? Donc ndenge ça bona oza la musala na bibi na yo ça. L'obile na wale so anya non, na songi mon sala mo na bimaki, na songi na okuta toujours musala do sala, musala ko telemate. Mais maintenant ce que donc yo moza sir que toi makambo yo aussi la ba bénédiction ezali côté à vie matérielle, vie spirituelle tout, na ndenge bozo se sacrifier pour na papa Fumalonga c'est pour l'anniversaire. Donc vous êtes sûr et certain que moi la bénédiction vous allez vraiment. Bon, si les ali que la bénédiction ezali pe ezala déjà. Ezali pe ezala déjà. Bon, il y a moi le bagage bien que ce qu'on a mon prolamité et si gars il faut tellement il y a un passe. Papa Charles bazo ba l'air ni aussi. Ba o bazo on va approcher bisoté bazo na prison mo ezanga mi. Bazo na prison mo ezanga mi. Donc 1000 ezanga monté. Nzele zalo ko yo kota no mais po ya o traverser za ma problème. Ma ezalité, moto ezalité, 1000 ezalité, mais po ya o ko matine sikoyo, o ya o sala. On dit que se sacrifier dans mon salon pendant tongo tipo combien il y a 12 heures tipo et ça les sécurité donc faut à la volonté faut à la moto pour comment les locaux John Magio Mozo ka donc do solo na papa falo pesa comme na yo piso za na groupe mo boye pona tango so mo kilin baba mo na yate ka ka to kone papa mo ka le kai kombo ba ibosa ni bilio bika bon ngai na niveau église na le to sala misala na niveau ba tinzani yo papa filmer ba sa tinzani na centre d'accueil ba jeune tout ça na zaki animateur ba jeune ba pesa nga ko ma maître mbou ando ya maître mbou za chara na ngai no ina nga mais comme on va voter la ngai eza landu luvuvamu ya ono moni baninga muso ba nga papa ladi on a landu ya ladi papa ça ba nga papa ladi donc kombo papa de ngenda pesa la na zaki bébé que maman komba mwana luvuvamu Gabriel kombo na ya ngo wana na église ya papa ladi muso ba nga maître mbungu donc ya mwana kombo donc John Magio Momoni toana boso na tona ba responsable penza o ezate ya théâtre de chez nous ko batuni ba kanzaka pose la responsable à danger plus au comme dazolo ba avec conviction et kondi mezali donc voilà donc na éviter son poto ba kondi maboye tozali na ngo parce que c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup papa, comme dit papa l'a dit na toana moi tango ko pesi biso na ba muta na biso to meka ko zwa bino susika moko to meka ko panda pa usanga papa simo mbangu mukeli mo babande ko so ba mona évolution ya musala o bozali ko sala. Merci. Na yo muta sir penan na ndenge misala ngoze bele be kolo yo studio makamutu vraiment ekosila. Moi kuna robate na koma tamwa be molimo sana. Ya liboso zali bana pasi mo limba. Pasi mo mazana nazani zaki. Eta nini yango nzamba kolimba. Loka to biki to ngatambusa kabisa ya nzambe. Toza siri ki o nzamba bali suka na weza la gado ndenge to bali kosila po toza neliki kwa pasi mo limba. Mais ko vendeng yo ko zali bozo mona bato no sala est-ce que ba ofuta bango to bazana bonga bato ka ba ekimbangi seka ba yena bonga po basa.
te biso na kati ya lingoma na biso ya liboso biso soyebi bakimbange sike na kati ya bolingo na kati ya lingoma na biso tozali na mibeko misato oyo bapapa batikela biso paki sokele papa dialongana papa diangena bango bayebisaki biso na ndenge bazalaki awa na ndenge bango bakenda balobaki na biso bolingo mibeko misala yango bateyaki biso ntango mpe balinga bakende bayebisi biso ndenge so tozokende bana na biso bakotuna bino na bato ntango bana bino balinga bakende nini batikelaka bino bolingo mibeko misala bible mobimba yango wana ndo tosasirike na misala oyo tosalaka mifuki na biso ezali place Jomak ozomona rock rock mais le problème nga nazolinga naloba rock yo siko oza mwana kati naya kotala bino na filme bino na kakwa kokuna na pala père na reza père awa siko babulo nyonso esalama vraiment est ce que oza vraiment sir toza sincère tosala makambo na basentiment te mpone biso na poto babulo nde tozosala baya babulo moko ba 2 ans mpo esili mais yo siko ndenge ozomona na bulo mpenza donc bato oyo bapoto bato balibanda bazolinga baya na bango ma bayebike centenaire yango makambo ekumbamela oseka mpo naza sire na tata na ngai na oyo asala liboso na oyo naza sur ke 2018 baya na 2018 baya bakoya kovivre miracle bamonaka ya 2 ans ekosalama na 2 mois 3 mois est-ce que naomona bato ebele baosala kuna na ke na mosala namoni bato baosala epuis bato yango mpe bazosala bazolalalala te bazolala tous les jours mais maintenant est ce que bato yango bazokofuta bango mpe bana bafamille bana babasi bana bato ebele est ce que baofuta bango non bazofuta bango te mais ezali kotya nzambe na place lo bayebi liloba nzambe oyo ya nzambe oyo ya satan oyo ya nzambe fo kolandela yango na poso ozomonela bango donc bacomprendre e bayebi kotya nzambe na esika na ye donc soki otya nzambe na esika na ye donc fo tosa eloko très important eza te ko peut-être misala oyo tokenda kosala te yango bomoi na biso donc moto nyonso aza na préoccupation ya koyeba mpona kende so na ntongo namona te na poko fo nazala so na poko namona te lobi na ntongo fo nazala donc aza na préoccupation wana yebisa bandeko nyonso kuna depuis so apeza kolala elongo do miso balongoli yango bambeto ebukani do yo moko mone image bazokotili lokolo donc makambo kolala biso esili donc nde boza boye donc botikali awa ti décembre makambo kolala esili biso makambo kolala eza so te toza décidé décembre mpenza awa donc makambo nyonso esila ti na mokolo ezali ke mokolo ya inauguration ya centenaire sikofi ndenge oza boye estce oza vraimen sire ndenge papa azolobake so makambo vraimen bobongisi yango esimbi na nsima nango mpe mwa bénédiction vraimen koya mais pourquoi pas donc c'est papa ozali nzambe te mais papa aza nzambe soki abi bénédiction eza bénédiction biso tokotya kaka niongo biso za problème wana te biso topesa kaka niongo ya bie biso totika tozosala mabe tonotika moke ya zwa na niongo na biso biso tosala bulo ya tindi bulo tosala tosala mosala sikoyo etikali te na ye sikoyo bongo soki nete koki ke tomoni eloko wana te lero biso tuna papa bakese papa olobaki na biso nini tozozelaka mokolo biso tosala biso mosala mais tolasire lokola yakosaka te hotel wana otwamana deja donc ndenge boza boye ndenge moza sire do vie bokoti libela misu balongoli jomaki biso ya miso elongoli donc oyo ozomona misu mais ezango misu te po elalaka te ekolala susu te donc totelemi libela awa donc jo yo moko ozomona eza de toutes les façons yo moko oyebi vie josal mbata mbuta banda babongolo ti tokoma donc bavie lokola batelemela masolo oyo tozokende mbata mbuta oyebaka ye kaka oyo donc toza na biso kaka bulo mpenza yango oyo donc nde nazoloba basale tout eza na bakaro eya te ko bazobetelo masolo nga nde nazali awa naza na baconfirmation ya kopesa sale oyo près de oyo nalobaki na eza na nini tout basalo nyonso eza deya na bakaro deya pose donc bazotia deya bamastique etikali kaka na libanda balibanda kaka moto etikali nde tozoloba mais bafenetre omoni bafenetre sekoti donc tout est là donc nyonso yo moko ozomona nde makambo yango ezaleli nyonso oyo salo nalakisaki bino la fois dernière donc voilà awa etikali kaka batia bakaro awa epuis makambo yango ekendela ndenge ezali koluka kokendela donc moto akosa o te moto abeta masolo te ko masolo eza ndenge nini tozocomprendre te vi yango makambo yango ezokende bien te yangola misala ekoka eza parade non vérité yango oyo joma koza wana mpona kopesa bango bainformation bacomprendre babulo pire faut bacomprendre ke babulo baosala babulo moko eza te bobi tobandaka ndako moko tosala nango 32 eza te donc baza soki na plus de
7 chantiers à Bapalais, Bazobuko Monde, Babuki Plan Oyo, c'est la résidence Yangwana, la question de Kendela. Non, bon, disons que et depuis là-bas, je travaille avec ma Paul. Mais, en fait, comment dire, je ne suis pas Kumbongis. Mais je veux que je reste Kumbongis. Donc, avant. Ah, là, c'est Joe Makoyoki. Donc, il y a. On dirait moi leçon surtout pour les kimbongistes parce que papa il n'est pas kimbongiste. Comme il travaille avec papa, papa qui aide de lui voir qu'il faut ailleurs. Mais voilà. Donc, aïe, ce n'est pas qui est aïe pour Nambongo. Parce qu'il sait bien qu'avec papa Paul, spirituellement, il sera récompensé un jour. Bonsoir, papa Nangai. Donc, il y a vraiment toujours le mingi parce que toujours, tu moi tout à toi, mon staff union so balobi to na maître moko azosala makambo ezayo or ngana yo bien yo fan mingi na Pointe Noire Jomag yo mozo mona sengo zali o mona jeune aboye et bano nyos mona na tuni ba question balobi bazali bazosala staff mutazo former bango ezali mais ce qu'on a aussi ami papa se présenter na pas Joma écouter mais pas bato nyos ba comprendre yo nani ndenge nini uzala uti Pointe Noire oyemba la moko pona osala musala ezali pona nini voilà pour de ba comprendre. Si papa le journaliste vraiment c'est pas mingi et ningo présenter ngai boye ngande ni mettre nini oh na uta Pointe Noire et moto memba ngawa ya ni papa Paul ni ngawa oto ya kana bande kona prendre bande sala comme la disons que la bénéficier et si madame mandako photo sini sango donc disons qu'avant mars fait si ça parce qu'il faisait la prête pour la fête na biso on va passer plus avant. Mais maintenant ce yo na munu za jeune bo aux arana Pointe Noire papa ndimia joyeux ya na yo awa est-ce que bazo futa yo chaque mois non, ou bien oye kaka pona vala olingo sepelu no mona ngolo yena non pona sengote mais pona ça qui me pona honneur à papa ya te que non ya qui pona mbongo na ye pona et na sunga papa papa peut voir c'est pela comme disons que na kuna na Pointe Noire te message la tout ça la canne tout ça là et si ma parce que papa moi ni na yebi ndambo c'est pour ça la mimingawa. Mais ce qu'on a eu le biscuit, le foot matériel. Tu penses qu'un jour vous allez récompenser spirituellement ou bien parce que c'est pas normal, il y a toujours deux choses, ou bien matériel ou bien spirituel. Yo ce qu'on a eu pour le biscuit pour nous aider papa. Pour aider papa matériellement ou bien spirituellement, tu attends quelque chose. Oui, monsieur le journaliste, tu as raison pour le dire. Spirituellement, le col a eu mon aider. Mais maintenant, ce qu'on a la Pointe Noire, vous allez parmi Banner, papa ou vous avez parce que tu veux travailler avec papa Paul? Non, bon, disons que et depuis là-bas, je travaille avec papa Paul. Mais en fait, comment dire, je ne suis pas Kumbongis. Mais je veux que je reste Kumbongis. Donc avant. Ah, là, c'est Joe Makoyoki. Donc, il y a. On dirait moi leçon surtout pour les kimbongistes parce que papa il n'est pas kimbongiste. Comme il travaille avec papa, papa qui aide et de lui voir qu'il faut ailleurs. Mais voilà. Donc, aïe, ce n'est pas qui est aïe pour Nambongo. Parce qu'il sait bien qu'avec papa Paul, spirituellement, il sera récompensé un jour. Mais maintenant, ce qu'on a eu, c'est la aider les jeunes Oyo. Moi, quelque chose pour le bien, ça va bien. Na yo moko étant que mutu moralement et puis voilà na aide nos sala tu sens que demain na eloko zo passer par bandeko pour le base à la bien et ça va te ramener quelque chose de bon à l'avenir. Ça va me ramener quand même quelque chose, comment dirais-je en fait. Et là comment dirais-je, et ce monsieur c'est mes frères et je veux que on a yebi ba mon papa Django pour la pescoper ce qui me colle mosu sunga pour la pema et bien oui na la bato na formé que ce qui me salé ali papa même si a benga na jouer qui pour na toquer c'est nous sommes dans la uni. Mais l'homme na mon bolega qui na défilé na papa Serge. Vous travaillez ensemble avec lui? Oui, on travaille ensemble 10 ans mais comment dirais-je et mettre lui-même papa il dit ça benga na lingi que banda ko na ngai nengo ça qui na Pointe Noire a pesa la bombe. Donc, pour le révéler, donc, même comment les appartements que papa il a fait juste vers au bord du mer là. Donc, ils ont eu le beau qu'on a eu. En tout cas là, parce que moi-même j'étais là, je vis. Joe Magneson a le bon, on a dû comprendre que Moutou Azali Bosso na Bisso c'est un jeune main, Azana Moutou. En tout cas, papa a s'appelé Mingi.
je suis très content déjà que tu n'es pas kimbangiste, mais tu as accepté de venir travailler. Et ça peut pour ça mokili mobimba to ba kimbangiso batala biso mais ce que yo par rapport à il y a étant que maître na ba misala staff. Est-ce que tu crois vraiment que n'enge papa lingi que d'ici de décembre n'enge besoin préparer ba staff quand vous allez commencer à monter ça et que vous allez vraiment pour aller directement de l'avant profiter. Donc vous êtes certain que ça va, vous allez réussir. Vraiment, franchement. On va se lancer, même si dormir ici, on doit finir avec des choses. Donc, Joma Goyo qui n'est pas parlé bien, tout cas, si possible, le papa va répéter comme on a eu pour bâtir ce bac à comprendre. Maître Nelly. Mais Maître Nelly, n'a pas une question parce que de nous dire que vous n'êtes pas kimbangiste aujourd'hui. Par rapport à Misala nos sala, bien par rapport à Misala au sala, parce que je suis certain aux alines à moi comme atelier ou bien quelque chose au sala na Pointe Noire. Et là on a difficulté au yoko kiko zala nango au eko zanga yo que tu peux nous demander, ce n'est pas vous n'êtes pas obligé de nous demander que si possible to ko zala facile pour na oko sala. Et là on y yoko mona ko zala mo difficile. On a le vanille. Si et là, on a mon petit raté. Et comment dirais-je, oui, je peux mourir quelque chose, disons. Moi, ma souci, c'est que je veux qu'un jour, si je reçu, et n'a fait la société en amour. Dans la société, on a formé par de l'anglais. Voilà, on dit que vous allez essayer. Mais il y a vu que dans mon salon, on a le salon. Tatan Zamé, on a eu. On a toujours, on a eu les cas, on a eu. Et ça va marcher. Il y a mon papa, a formé la bannière. À travers le salon, à travers le bateau, et on a merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Résidence mon niveau commis aux ana likolo nango awa tokiti na ona se tokeiti côté kuna o nous allons résidence et comme il peut presque na suka na dernier niveau donc ils allaient kaka 3 briques ba obaksa likolo wana après batie batol donc ils ont pris maintenant mbangu musala pene comme ko ke na ona suka donc et puis kuna nde tolobaki annexe wana pe comme de na suka. Donc voilà, donc tu as batia batol et puis tant que tu batol mbalamo crepsage comme na niveau yako cha peinture. Donc pour na babilo ko nyonso yako tenge ko basomba babilo ko toza na oda pronto donc tu as le boyo moni batinsa na bato sala makasi kasi basombi bilo ko intérieur pour na ko luka ko bongo. Mama pena yo pena monio mama lusa na monio pena na mwa nini wana yo pozui. Ezaka ndenge wana ndenga olobele yango kulukumosi babitolanda likolo moko wana yango wana kabite jengala on ezaka na kati ya blanc. Merci beaucoup maman na ngai na sepeli mingi. Lobby yo monaki na papa de ka na femme mba donc ya mo antri na yeye donc antri do tomoni su ba buka su awa zoma ka tuni ngai bazo buka mais siko yo awa boko tchani ni parce que bino pe boko mo exagérer ba bulonge comme belé kuna to tchanda kwa nzambe côté to banda ko sambe area culture ko sala ni wana omoni yo mo zo mona do deche papa deche yo donc bata ba simba ba bula presse ba ngo biso to meka tozotinoka ba image pour sepela o wana totindaki lobi omoni ndenge ante na otolo ba place oyo to baobuka ngo baotya ekoma 2 étages donc nalakisi oko de ebandeli na obuka nango yo mozomona do ndenge ekomi donc nyonso oyo na omata na étage kuna nalakisi na niveau ndenge omonelaki wana ndenge siko batolo nyonso elongwe totala ndenge ekomi bato nyonso ebele baosala babulo awa mpona ekendekende mbango susi ezali d'ici décembre makambo nyonso ezala normal. Donc voilà, tu as ça tchawa. Je me rends compte que tu vas aller coller donc tu vas comme ça va photo pour nous retika la image à souka. Parce que l'eau est mauvaise sans ça et l'eau est danger aux ala.
ezali 6e obra ya musala oyo tozali nango awa donc ti ekokwea nyonso ekokita na kozanga kopesa bacompte rendu te soki na kozala kaka awa donc voilà ozomona baélectricien bazolongola baminda nyonso donc bazotika ata eloko moko awa te donc ozomona yo moko nyonso oyo ezolongwa pabili pardon 2 minutes omoni bozolongola baminda awa susi to eloko nini yango ezali awa bozolonga bosala na minute oyo merci papa yingi eloko moko ya kitoko ezokosalama awa parce que objectif ya papa mpona centenaire ezali asepelisa tata na ye omoni baobre ezokosalama abuki villa na ye abanda kofanda abuki bastudio asali mutu usi ntango atali ndenge lupango ekezalela ala longue amoni ke no feture ya ndako oyo ya kala nsampa eza ya mabe yango amoni ke alobi asala eloko oyo ekezala kitoko koleka donc azokotonga temple yango moni bato azokobuka bafutise baza mobilize tozelongo bana jeteki bamisisa faki bascooter donc bamouvement nyonso eza complet mosala tozosala nde ya kobuka yango awa mais est-ce oza siri mpendaka ti bacentenaire ekoka mosala yango soki 5 chantier oboya nango so 6 chantier so 8 vraimen bo 6 yango to 8 chantier nyonso ekesila parce que papa alobaki na biso ye aza na kobanga te oyo ye asengaka na batata na ye azalaka sire lokola biso mpe toza sire na tata na biso donc nyonso ozobanga te parce que papa mfuma longo aza nzambe feti oyo eza ya ye mwana na ye alobi aza nde na bobangi te bongo biso tokobanga kwani mpasi toza na nsima na ye donc toza sire 8 chantier nyonso tokosilisa yango ti tokoyawa do toyebi ke obanga na bino te do bandeko nyonso bino place bozai bozala kaka ke boyeba ke no angola azosalisa misala soki okoki mo eloko yo tinda mais ntango bokoya awa na février golf oyo boyebaka ya 2017 yango sute bokuta na 2018 La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra, verra. Ukamilikia, ukamanye, ukamilikia, ukamanye, ukamilikia, ukamanye, oh, oh, ukamanye.